Bonjour Pé, bonsoir bandeko na ngai lisolo Congo oyo bokolanda biso bisika inso. Ezali ndeko na bino bobi batantu. Lelo na emission lelo boye nalobaka bosolo esikolaka bato. Boki mambangu na YouTube na biso lisolo ya Congo. Bo s'abonner, bo liker et bo partager. Na émission na biso lelo toyambi artiste musicien Ray Mandora. Really, nigga? This what the fuck you do? Nah, don't baby me. Calm down. Nah, nigga, nah, don't touch me, nigga. Sasa Ray Mandora chidini mubela mupanga. Oya bandi bongo carrière na na Congo. Et après avoir kobeta na Congo a marqué génération na ye. Et tango na mboka États-Unis abimisi single na ye oto bengi désolé. Et ningisi mitu ya ba américain et ningisi mitu ya ba congolais balobi azali premier congolais a mema neti eloko shika na miziki ya ba américain. Lelo na sepeli koyamba Ray Mandora yemoko ako se présenter lolenge azaleli komemela makambu na ye. Bonjour ndeko na ngai Ray Mandora. Yeah, bonjour Obi Batantu. Bonjour à tout bazolanda. Moi Ray Mandora Chidimbi mubela mumpanga. Naza en forme père Nazali. Désolé mais c'est et autant bon bien bah tu vas continuer à consommer quoi. Tu vas continuer à consommer comme d'hab. Mais toi on a biso bien. En tout cas na kolanda ba chaîne minene ya mboka oyo. Tango baza kolobela yo na single no sali. Yo moko omiyoki ndenge nini? Bon. Hello nyonso malamu emeritaka trophée na moi comprendre. Désolé ça bien. Désolé dans un moment bien. Désolé Betty. Désolé Ningisi. Nangolu ya Nzambe, na Bokasi ya Nzambe, Betty. Oh désolé Betty. Et Betty partout. Et Ningisi moki. Mais parce que les qui na ba chaîne na biso oyebi tango baza ko lekisa yo na ba chaîne ya Amérique awa elakisi osali vraiment exploit makasi pona bato bayoka yo. Mais tolanda yango na extrait nango moke désolé. Really, nigga? This what the fuck you do? Nah, don't baby me. Calm down. Nah, nigga, nah, don't touch me, nigga. Sasa Ray Mandora chidini mubela mupanga. Tozongi na plateau inspiration ya single na yo désolé euti wapi pona ekoka koningisa États-Unis na ba chaîne nango okoma neti star kango euti wapi. Bon, inspiration uta epa Nzambe, comprendre père. Inspiration uta epa Nzambe na yoka beat, na s'inspira na beat, na sola na ba massa, ba valida, na lança bo epesi makambo epesa. Mais ba congolais belé oui bolimbi sanga na ndenge na kolobela mais ba congolais belé na koloba beat wana est-ce que ko limbola ngo mwa mokete ba beat ezali nini? Beat est instrumental. Donc aujourd'hui instrumental moko X au kotisi mongongo na yo. Yeah. Yango ndelo ko sali désolé. Yeah. Tokoko ba na émission na biso na Ray Mandora. Mais lelo single wana eningisi États-Unis et lobisi bandeko na biso ba congolais vivant en Amérique. Est-ce tozelelo ko mosusu to kaka à part désolé wana yo suki wana? Te musique ya li. Nga lobaki
Dana postaki on Instagram na ngai na bandi carrière na ngai. Comprendre? Déjà carrière solo. Non, c'est limité na désolé té. Na des en préparation ya new single na ngezoya Wrong Way. Wrong Way zoya kala minute. Wrong Way. Yeah, mais entre-temps, tout ça là va promotion désolé, on comprend un peu. Tout bunda. Et ensuite on remercie la page tout. Pour soutenir ngai. On comprend ba Instagram, ba Million Fort, ba Team Frey, ba Best Picture, RDC Base. Thank you bro. Merci na bango tunde ba soutenir nga bato ba soutenir nga na projet na nga liboso. Maintenant on a entamé deuxième projet na ngai. Comprendre? Ça fait moi sur les longités. Tout si mana tout tombe le lo weekend. Ya ezali bongo to soutenir Raymond Dora mais to kozonga mwa muke na sima oyebi biso ba congolais to koki komona yo na bitando ndenge balo kotambusa loyembo na yo na ba chaîne américaine awa. Est-ce que ça la biso a capella par rapport ya désolé kaka parce que yango nde single na yo bandi makezali yo. Libala bakaka bakwenda ngala inga ngwa mogile mama yo ngala imambwa mogili nzambe mogili ngende mama ye mogili nzambe mogili pase bayebi déjà o Raymond Dora. Donc wana eza Raymond Dora yende mutu toyambi lelo oyo toko anime na ye émission oyo tikino na suka tolanda lisusu désolé muke. Really, nigga? This what the fuck you do? Nah, don't baby me. Calm down. Nah, nigga, nah, don't touch me, nigga. Sasa Raymond Dora chidibini mubela mupanga. Tozongi na plateau tolingo tuna batu oyo bwaki ebele wana ba mogroso banani bango baza banani na kati ya album wana bango nde bato bayi kotia moto enfin que Amérique et reconnaître yo pe ozali parmi ba star oyo bautaka na mboka libanda baza ko pe kosala kombo na mboko. Ba mogoso baza ya palin baza ba famille bato tu na bwaka na nzembo na nga eza bato nga yebi. Comprendre? Ba X César nazala na ye ba Batista ba Chacha Diboma na tout ba mogoso tout le monde ba Patient Bidoya ba tout on zone nazala na ba moto e bani tozala oyo moko bazali koloba wa mogoso les millionnaires congolais en Amérique. Yango wana tu bato na nga pale tozala na bango mogoso big manager tozala na bango. Donc big manager boyoki eloko ni elakisi na anglais donc yende muta simbi makamba mosolo nyonso pona Ray ba reconnaître na mboka ya Amérique. Donc eloko makasi na loyembo oyo na single oyo ya désolé ezali biso ba congolais to consommer yango to partager to sala penza guerre médiatique parce que na monde déjà niveau c'est mati mais tikali sikoyo biso moko bana mboka to soutenir ye vraiment to partager lo kwango et kosala biso malamu mingi. Recevez le 63 501 ezali mboka oyo nga na ulami. Ray deuxième single kozala to pe kozala te. Deuxième single les ça n'a préparé déjà. Fallait que nous abandonnions dimanche passé. Mais tout suis moi contre-temps un ingénieur. Ensuite on va la semaine prochaine. Deuxième single les ali n'a préparé déjà new single et ya combo Wrong Way. Wrong Way et oko mekisa biso mungu ata mokete ba yoka eloko yango na kati ya lisolo ya Congo moto liboso avant que ba chaîne misusu bakoka kozwa eloko yango. Ya mekisa mungu père et womo bebisa. Bango bazela nga na banda studio
dimanche prochain na obengi sao yo ya na studio mona nde to travailler to sola na wana to yo ki sabango nde morceau na lisolo ya Congo o eza déjà enregistré. OK. Ba ya po to mo sala on pe na monde mo bien. Comprends? Expliquez biso nanu kozala na qualité clip wana. Nga na yebaki biso ba congolais so to sali clip ko bona mutu moko lia madesu mutu moko ki mambangu mutu moko ndire e koma kaka eloko moko mais conception wana et montage wana en fait et où tu as likanisi yango bon likanisi ya ngai likanisi ya ngai expliquer na biso ndenge ba likanisi ba place ba vanda na ba mesa wana ke to beta ba carte ya ba likanisi na nga na sole na ba masa na talisa ig César na Batista na baya na nga msusu ke to beta ngo boy et puis comment réalisateur pas adoptant ngo to salela ngo esali pe bien donc likanisi parti fene belé zale ba makanisi na nga nde na ninga clip na nga mo ezala comprendre makanisi fene ote trop chema ba masa na nga ba yebi parce que nga clip wana ebetisaki nga motema na lobi mpona kima mbango na benga yo tosala na yo vraiment émission tozali kosala na yo lelo et na kolanda tolongo mwa moke na clip nalingi mwa olobela nga mwa maloba wana oyo otie na kati ya loyembo na yo désolé en fait liloba naza kokondire eza na expression moko boye mais olingi yebisana biso eloko olinga koloba na kati ya nzembo wana elo na nga na loba yango bato bayokaka donc désolé na loba donc elo mo banda osala oya lokola yo toteya moto amona lokola bon mais ok c'est bon sala makambo na ombamo yo sala noka makambo na yo bon mais ntango loba libala laingangwa mokili qu'est-ce que cela veut dire ozwa ba problème na libala to nini mpona oyeba eloko ya ndenge wana parce que partout nde tushaka bato makasi te wana eza ba problème te tovanda na bafamille tomona bato bazwa na bamatata ocompone ya mo pe père na mère ocompone ya na makambo sikoyo ya bainspiration ke libala tokendaka ya na makambo po bamama na biso malgré bamakambo wana babanda olendaka na mabala ocompone kale ya lowa lelo te po bamere na biso na bapere babanda opotana me omona mare azaza ne kaka banini ocompone wana eza conseil ke balibala tokendaka yaka na makambo me tolendaka mpo ya makambo ya mokili ekoma de abongo comprendre mokili pasi mokili kiade simba mwana ya mbule comprendre c'est ça yango wana tolanda lisusu clip désolé moke tolobela lisusu makambo mosusu Really, nigga? This what the fuck you do? Nah, don't baby me. Calm down. Nah, nigga, nah, don't touch me, nigga. Sasa Raymond ora chidibini mubela mupanga. Tolanda boti kolanda clip bomoni ndenge ebuki mato ya baaméricain ebuki mato ya bacongolais bacomprendre eza na congolais moko boye vivant en Amérique précisément na États-Unis azali kosala makambo minene e batikali moke soko tokokonte bango na mboka États-Unis ile mosusu batikali mibale oyo moko na kopesa kombo te parce que oyo eza mboka bapaya bapesa bakombo n'importe comment album deuxième single na yo eloko nini tosatendre nango bon bato bazela bayoka makambo bien po pere na obeta ndule comprendre na obeta ndule américain ndimi bongo na kocha te na obeta ndule to beta musique comprendre na beta na musique ka normal na ça de toutes les façons que nzembo na nga nyonso na obeta bato ba retenir elo mona kati comprendre po désolé yembami
bato bayebi yango. Est-ce que yango pe okosala bilingue kokotisa lingala na anglais na kati to tu oza kobeta kaka sec? Anglais wana na ba français wana esala nango bandule te, ndule eza nango kaka yemba bien, zala bien, bita bien, bato baosepela nango. Biso ozala na bakongo toyoka ba Michael Jackson toyeba te baoyemba nini, mais toosepela nango. Comprendre ndule eza ya na inspiration no bien na obetaka nde na betaka, mais na obule na sala elo moko boye, to sala elo moko boye asangani donc déjà featuring quoi na moto, mais na dévoiler na sikote ti to sola c'est simbi nde to sali yango eza surprise. Mais merci na bato ba soutenir projet na liboso, tout le monde, ba sœur, ba maman, ba vieux, ba massa, donc tout le monde. Mais Ray, tout le bas moi manqué. Likambo deuxième single kaning toza ko lobelango awa. Pona yo. Oui, tokozwa musique malamu. Musique eza koyoka. Ezali mongongo malamu na matoi. Yango nde babengi musique. Mais kosenga ezala bilingue. Lingala, français, anglais. Et kozala to pe kozala te. Na lingo zo moi précision place on a malgré tout kosala musique ezali nde et tout a matoi na yo matoi et tout a motema. Non ça la mélange ya ba langue. Non ça mélange ya ba langue. Parce que yango nde sali yo na désolé. Non ça mélange mon wana. Non ça mélange mon wana. Mélange mon boyana ya bien. Boyo kango. Bobi batantu na po solo bate na yo kisabatu na bando yemba. Tu na ko maka na beta to beta po onza mafungoli mtoka ngate. Nzela deje za ofunga. Ngana beta. Na ya. Kosona ba star américain za rapasi. Donc alors baka eloko ya lingi. Mais Ray. Na respect nyonso ya lisolo ya Congo na ndenga ya mbio lelo. Soko oyoki ata mwa morceau a capella parce que biso ba congolais to mesani komeka mungo na biloko tango inso bien que niveau neza likolo motikali kaka congolais. Okoki ko mekisa biso ta mokete bien que olobaki moye ezali te mais to meka. Nagena lemba na bimina jango na zongi na madede. Nagena lemba na bimina madede libu muzimba mongongo. Ale tata nzambe kunya dudula mandono nyozo kwa nzambe. Blessai. Bon. Bokoyeba bosolo ekosi kolabino bo s'abonner bo partager li solo ya Congo toyambi bongo Ray Mandora artiste congolais a évolué na Amérique aningisi muto ba américain na makambo etali mondule. Papa Ray tolingi bongo ko kende na suka eloko nini oko promettre ba américain na ba congolais. Premièrement, les Congolais, quand ils vont bien la goulou à Mouchi, ou tout cas, Jimine. Dans les Congolais, faut pas soutenir. Soutien ça, on va te soutenir. Mais quand l'un dit ça, il faut ça. On prend. Soutien ça là bien, la vie. On prend. Na baneti na biso, ma musique, ma sport. Soutien ça là bien. Faut pas nous soutenir quand on va soutenir. Bon, quand on a loba, na na deuxième single na concentré focus na salle, on comprend. Et le 24 avril, nous allons à Dallas. On est à Dallas, quand on va Samoulou, mais Kevin Barakuda, Jerry Bagot, Yannick Walemon, Jérémy Djogo, nous allons pour réaliser mon beaucoup n'avait. Mais na préparation deuxième signal merci na non retour va soutenir autour mon Christian Kachala Kashmani Likimba Glody la poule Gamasa Gladys Mayamba Siso d'or ça bien
na kati maloba te nalingi ozonga mwa moke na nsima soko bija album na yo ya liboso single na liboso ekutaki o $20,000 oza kosatendre kotya boni na single ya mibale. Bon, ouais, États-Unis à Mbogala, $20,000 $20,000 au vendre un mois n'a pas l'insilio. Oui, bon, comment ça? Mboga mbongo, on comprend. Si tu s'attendre combien oyo bakocha na deuxième single na yo. Ya liboso elio $20,000 bongo ya mibale oza ko s'attendre ekolia combien pona komatisa qualité ya clip na lolenge ya ko finaliser eloko yango. Bon, après avoir réalisé le projet, surtout le projet dans le marché que tout le sala, par rapport au projet, tu as comment tu as le budget. Comprends? Pour le moment, le budget tu as dans le studio. Comprends? Pour nous, on a un clip dans le et puis il faut tout ça sur ma mais officialiser ki mbongo cheki na kati ya masolo na yo donc pona bato baya na financement quand même faut na image parce que aux États-Unis bayebi ndenge nini etambolaka na moni etikali secret te nga pena nde na boye na ba niveau nde na beti désolé na nga boye père pona musicien indépendant. OK ba clip ana tout na sala ya bala na ngai na pesa ba clip wana comprendre. Et puis na ngo ya te na télé na ba bureau na yo ba soutenaka na ba masa na ngai ba soutenaka ngai na moral ba masa na ngai ba famille na ngai ba ona zala na bango ba soutenaka na mbongo pe na moral na moral na bala to baka bosolo esikolaka bato na moral na bala ngande na lingo kota ba détail trop te. Mais aux États-Unis, ils ont pas vu chose dans na mbongo no $1 million et ça ya yo yebani. Na lingo kota ba détail trop pour toi. Mais biso faut to kota ba détail parce que tu dois pas sango. Donc tu dois panza sango, faut to panza ngo vraiment ndenge zaleli. Ya mwana ngande na lobi donc. Donc lelo to yambaki Ray Mandora na linga obosana. Est-ce qu'on a batumisa tutomine ya kopesa mbote te? Bato apesa mbote. Napesi mbote na Joël Biwila aussi sefu samedi prochain inda masa na nga slim tozala na pale Yannick Tombo Nick Boy Gege Mogoso le designer box de la rue mes condoléances tous ensemble et Simba et il y a tout le monde Barry Milambo toza baya tout apesi bino mbote bongo ngana pesa mbote tenga ndeko ba merci na moto oyo le designer Gege Mogoso oyo azali ko soutenir masolo et mbote na ba oyo ba soutenaka lisolo Congo Fiston Mwenye oyo mwasi ya pembe Carlos Sikala oyo mwasi ya pembe André Marc oyo mwasi ya pembe on dirait ba sa pembe ba kome belé Nicolas Tungu oyo Choco Frappant oyo ya Papa Bobby. Bon biso na lisolo Congo bo partager bo aimer et tokosala makasi Kircivil 63 501 ezap nde place nga na Oulami et République démocratique du Congo plus 243 to soutenir Ray Mandora to partager ya ngonde ekosala makasi ya Congo na mboka libanda pona lelo to suki wana bayo check side. Really, nigga? This what the fuck you do? Nah, don't baby me. Calm down. Nah, nigga, nah, don't touch me, nigga. Sasa Ray Mandora chidi bini mubela mupanga.